Kimbuta bona ni André Kimbuta boy mosusu nani oyo oya koi nani Shadari ça me semble merci beaucoup ateke maboko pona nini taliba be mosusu yango est-ce que maman lui mais oui malédiction de la caninga moto position maboko il va dans la certificaté de la somme de la négociation kabila toujours ezali la même partie oyo ngi ba na Congo ba bimana nzela te to se sauver te on a solo bakati nango ti lelo so se pas so quitter mon approche te Mobutu na kaki bango mabe eza tisekela ko ma présenter na lisi so te s'il vous plaît Mobutu azanza mete azaki nzambe te azaki pe prophète te on sala bien na Tshisekedi faut dire la vérité à ça la lettre Tshisekedi a fait passer Tshisekedi né comme président donc tout ce que le régime sous ya Tatuka Bashi pas comment on a Tatuka Bashi merci beaucoup régime wakende bakimbuta bakende bakoko nyange bakende OK bitakwira no finga bato ministre mobimba biloba akende na choli na nina kende ozoka na choli si na beti bakei et puis nzambe qui prière na biso et tout ngana acteur principal ya mabonde lipo na mboka oyo acteur principal la démission est belée à l'andara pour ça donc félicitations. 5 ans déjà Eza est belé les Nazaréens parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois il y a Pamba Eza li pendant mois mbaté. Moi ce que je vous demanderais enfin ce que je souhaiterais Eza que Bokele Lissous. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Pas responsable, nous sommes les Nazaréens, que nous sommes ensemble. Nous allons colorer de notre sang les sols congolais, dit Rossi Chimanga Mukendi. Vive la démocratie, vive la liberté en République démocratique du Congo. Amis fidèles téléspectateurs, shalom, bonjour, bienvenue dans ces nouveaux numéros. Je dirais que c'est la première émission pour moi dans cette année 2019. Je m'avais déjà souhaité mes vœux le meilleur à tous nos fidèles internautes. Donc vous nous suivez, vous étiez plus de 80 millions. Vous avez toujours eu cette vocation de suivre Larsen Mouloa et fils à papa. Émission de tout ce que vous aviez eu à faire pour nous choisir pour que boutique a été kinya na koleza na mabota na bino. Sinon aujourd'hui to tobeli bino boyi malamu na émission qui toko bolingaka masolo ya mboka to beta nkita ya ekolo to beta mambi ma ekolo ma ematali mboka na biso avant tout to sala na no muke tour na machine kuna to mekempe ko sombi kinyama kaniselongo na molimo monsanto ezali bongo album ya Mama Tiffany Mokwa toloba Maxi Single qui est Trône à l'ancien qui est déjà sur le marché. Je pense Ebele Bosepeli Nango Pamba te mikolo oyo Trône ndeli kambo depuis ba résultat ou ba publié qui résultat provisoire na Kinshasa Trône ndeli zobetaka Trône. Donc ce sont des choses là qui se passent selon l'actualité de la République. To tikina nos places na régie ensemble ndeko na biso Alain Kiakala, Boavida derrière la caméra. La coordination de cette émission est assurée par Madame Tiffany Mokwa Yemei. Pourquoi pas Maman Mariam Piame qui est secondée la réalisation Oyo. Mais sinon, la régie finale, je vois Alain Kiakala derrière la caméra, Yves Bolofa. C'est parti, on se retrouve tout juste après. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Une génération s'en va et une autre arrive. Bien-aimé dans le Seigneur, le son de cloche vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt du salut des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'Éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Mouladia et le frère Billy Bilomba avec des chansons comme Kemo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisiyo Dajana et les 4 êtres vivants
ozali isolo na ngai ya ntango mpasi yaya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que Les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Les DVD et les CD sont déjà disponibles. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Seule référence, Grand Marché Somba Zigida. Pour tout contact, que El Shaddai vous bénisse. Merci beaucoup Yves Bolofa, merci Alain Kakala, Maman Tiffany Mokwa. Je m'en vais déjà dire, mais coucou à Marlène Bouy depuis Afrique du Sud, pourquoi pas Maman Marie-Claire Karawa, pourquoi pas Détérémy, Maman Nathalie Moussibou depuis Belgique. En tout cas, je vous aime beaucoup. Couple Wani, je vois Maman Betty Wani depuis Belgique. Des big salutations à vous tous et toutes. Pourquoi pas Papa Moïse Piame et tous les agents de l'OGFREM, l'église Métagek, Kuna Balobi, parrain, il y a album Trône. Donc ça sera les 13 avec l'apôtre William Tindwa Kapanda, l'ambassadeur universel de la paix. Coucou mon père, je pense tout ce que vous faites pour la princesse ainsi que l'album Trône, c'est très important. Mais sinon, laissez-moi vous dire que l'actualité reste dominée par la publication des élections, publication résultat provisoire, qui est chapeautée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc vive la démocratie, mais sinon c'est étonnant qu'aujourd'hui, pour la première fois, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, bon, un président de la République démocratique du Congo, libérer ou aller voter quelqu'un d'autre. C'est une question qui va se poser sur ce plateau, mais sinon nous sommes avec notre papa de tous les temps, les prophètes du peuple. Donc, bah, prophète, bon, déjà problème nangaï. Ma solo ya mbok ils ont un problème avec tous les prophètes. Bon, prophétisaki. Bon, qui mangaïté. Prophète Don Gefa le bing Nazaréen yakangana loba. Prophète Don Gefa le bing ngai. Eh, ngana loba nangaï. Donc, Binobo ça l'appelle le rôle prophète Don Gefa. Donc, nous sommes avec lui sur ce plateau. Nous allons essayer un peu de faire l'analyse sur tout ce qui se passe dans Mboka Nabiso Congo. Mboka etonda bozui, etonda kita, etonda bomengo. Ba député monsieur pe ba bimité. André Kimbuta bimité. Na habité na provincial pour nanine. Bonjour prophète John Gefa. Bonjour monsieur le directeur Sen Nzambe ya Pambo Labino. Amen amen. La moi vous allez reconnaissant parce que à terrain de Katana qui me bozali première mission au Salango parce que Congolais a toujours informé. OK. Atana Congo baza informé mais libanda mboka baza informé parce que bitumbo to bundaki biso na bango. Des réponses Nzambe azoloko. Prophète John Gefa, Liloba Moko d'abord, vieux na Landia les Nazaréens, surtout que connexion ils allaient quitter. Depuis le 31, il n'y avait pas de connexion dans Mboka Nabiso et surtout territoire national, il n'y avait pas de connexion. Mais pour Nabandeko, Bazolando pour la première fois, étant donné qu'ils allaient payer première émission il y a Mboula, il y a 2019. Liloba na Yomoko, il y a Liboso pour Nabandeko, Nyonso o Balandi en 2018, Bavalorisant Gefa TV, Lelo. Bazali komono lisusu na bon moyo pe kazaka kitoko boye komono lisusu en bonne santé le bamoko na bango prophète John Gefa. Non na pesi bango tout babonana pour bonana sini na tête ba fin janvier mais bonana na biso ba congolais les gars malamu te parce que na ba yiki kyo oyebi ndeko Arsène na bisa bino Nzambe a ko changer destinée ya mboka mana moto moko na prière na ye. Et puis Nzambe a ki prière na biso et tout ngana zaki acteur principal. Il y a ma bonne délit pour Namboka. Acteur principal. Il y a ma bonne délit, je te dis. Et puis Nzambe Ayo Kibiso. Bon nana bandikono sur un Nazarien, bon nana l'album y a décoration Tiffany Moko à la présence à Parlement Céleste, bon année na déco Arsène, bon année pe na bandiko nyonso na poto mombazo na Dabiso, tika itembula malamu, loboko na Nzambe et qui bonne année na Martin Fayulu, bonne année na Joseph Kabila. Fayulu na Joseph Kabila. Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Bemba, Kunda to sale boy. Na lobi kunda na sale tika ngai ndeko na ngao. Lobi sema kunda na sale boy. Docteur Inerekure. Bon, Inerekure na sale boy. Mosu nani? Oyo na raté nani oyo? André Kimbuta bo nani? André Kimbuta boy. Mosu nani oyo? Oyo akoi nani? Oyo akoi nani oyo? Shaddai ça fait Merci beaucoup, comprenez que c'est l'ambiance de l'émission, c'est le prophète John Gefa sur ce plateau. Très chers fidèles internautes, nous pensons que ça va aller bien. Prophète John Gefa, analyse nayo d'abord. Pour la première fois dans l'histoire ya Mboka na biso, tomoni depuis Joseph Désiré Kassavubu, tokina Maréchal Mobutu, toyena Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, Joseph Kabila kozwa lokasa na ye kokota na seni ko voter pour na mutu mususu.
Retrouver yango ndengeni. Est-ce que vous avez enseigné? Je ne crois pas Kabila a voté pour la moto. Tout a voté pour le candidat naïe. Kasi des candidat dauphin naïe. Mais il y a le moins pouvoir, mais au moins Andimi qu'on vote, c'est ça. Parce que le président de la République a se voté à Kakayemoko. Na o to yebili histoire en boka na biso. Mais kota la lelo na histoire ya mboka na biso ndenge ezala mais kota lelo Joseph Kabila akozwa lokasa ko kende la machine wana ko cliquer pour na kombo mususu ezali ya Kabila te. Ata kwa zalaki muto majorité présidentielle ya FCC mais kombo mususu ezali ya Kabila te, ezali ya famille biologique ya Kabila te. Autrement ndenge. Bon, au moins directeur Arsène démocratie de yango wana. Na bana ko biso mbalebele Mobutu n'était pas mauvais. C'est son entourage nde batiaki Mobutu nere. Kabila aussi n'était pas mauvais. Mais il y a un entourage na eba koko nyange ba kimbuta ba tuwana o batiaki na ba erreur. Tanga ko eba belo na dernier mi-temps pression occidentaux extérieur peu ya mboka to ko selo ko mokote nde andimaki to leka na élection ya solo. Alors pour nga na ko ebisa été to ko féliciter Kabila na onyo so sali na motema malamu asali parce que azalaki na pouvoir ako changer la constitution ako ko caler ka ko pesa milima pelengenu pesa bukena bulu yake mais aboyaki makile tanga andimi yango lelo de restozana yango mais andimi yango na volonté na ebote za pression extérieure. Ah, prophète John Gefa, bon nimara batouté. Mon nigga tiki ne pouvoir vraiment prophète John Gefa. Prophète pression. Mais ngana mota vérité. Hein? Ngana mota vérité. Kabila ndimi atiki ka mbutu mutute. Oyebi Kabila ndenga atiki beko il est danger. Danger ndé. Assurance ni e wasali. Opposant du pouvoir. Mindele bako testiquer opposant. A chanter pe makam. Il arrête. Toi ba dossier miné na kata mboka na biso. Hein? Tango Kabila a moniqué Fayoul avec la bénédiction de Satan. Hein? Fayoul avec la bénédiction de Satan. Non, ce n'est pas Fayoul. On le dit bien, prophète. Ce n'est pas Fayoul. On le dit Fayoul avec la bénédiction de Satan. Papa Nanga. Mon ami Shadari avec la bénédiction de Satan. Et de Maman Olive, prophète John Gefa. Mais Maman Olive, attirez ma boque pour nini. Est-ce que Maman Olive n'a pas créé? Mais oui! Malédiction de la Kandinga, mon position, ma boque, il va de la insacrificateur. On Zambé a pesné, Tala Yagotia. À côté de ma boque, à pesé l'image. Shadar a eu un problème dans l'électorat, qui est un peu bien constitué. Kokonyang a le but de la campagne bien télé. Maman Olive. Kokonyang Lokuta. Shadari Lokuta. Shadari. Hein? Parti moko politique au bimisi ba millions ya sa campagne kwa Shadari azate. Shadari simba ki depuis moment. Mais peuple na biso na bino Arsène, to peuple to lembi pouvoir oyo. Régime il faut kende. Régime Kabila ça 19 à 21 ans. Et là comment tout le monde yango te. Shadari a 10 ans. Hein? Donc on a sur la bombe. Shadari a kende même mboka na qui va voter été. Va voter Shadari té. Ako so autrement té. Tango ba résultat maki avant président Moni. Abenge ba Moni nga yime. Moni makamanda bisa bino. Ngia ko sala alliance na Tshisekedi. Faut dire la vérité. A sala alliance na Tshisekedi a fait passer Tshisekedi ne comme président. Maga sala yango oui. Ron na biso yakino régime kende. Ba kimbuta ba kende. Ba koko nyange ba kende. OK? Bitakwira ngo finga ka bato ministre mobimba biloba akende. Na choli na nina kende. Ozoka na choli siep na beti ba kei. Ozoka na beti ba kei papa. OK, ba kende nano ata Tshisekedi tshungu ngwa ye azamo na mboka toko solo la. Prophète John Gefa. Tozo wana mamuke na technique Alain Kiakala pesanga nano éléments oyo, ce sont des émissions oyo ils a parmi ba éléments to salaga na prophète John Gefa avant les élections. Avant la compilation électorale, on a essayé un peu de faire l'analyse avec le prophète John Gefa, c'était autour des événements qui pouvaient venir. Le Régie, tu vas m'aider à découvrir cet élément. Avec machine à voter, machine à tricher. Hein? Avec la bénédiction du diable, spirituellement, Shadari passe. La zone, avec la puissance de Dieu, avec l'esprit de la foi, ça, dans l'élection normale, il faut le passer. Bon, même tu sais qu'il peut aussi passer. Derrière passer. Il dit, mais la zone, ça y est. Peuple nyonso, c'est ce que la passer pour la qui est. La Cheval, la Genève, il y a les quartiers de la roulette. Donc la zone, c'est là, attendez ma cabane, il faut le peuple vivre ici. Il faut aller dans sa base. Félix n'a qu'une base à ma casse et puis populaire. Mais tant qu'on va accueillir, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. 5 base et lobby, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Base et lobby, c'est la base. Quand il faut la vie, base, il faut
Ngana on est devenu ici. Au peuple c'est le peuple c'est Dieu. Quand le peuple souffre, je prends Dieu témoin. Et je prends les anges de l'éternel témoin. Je prends la population congolaise que nous souffrons témoin. Avec Nanga Chuna Rambo gangster. Mais quand il est très arrogant. Nanga il est très arrogant et diacre. Azana orgueil arrogant. Ça met en église. Il va savoir na méthodiste bangona na oya bimia wat pasteur ngoy très arrogant. Akanga pesika enseigner mine de pellicule. Moi te pelaka nango. Avec Nanga, avec machine à voter à tricher. J'adore les passes. Na édition lelo mesersen bokozongela ngai ah moi ma prophétie ngai. Aucun prophétie on appelle ça na Congo ça les matin. Bokozonga. Mais avec Dieu, n'a peuple, n'a passé. Hein? C'est non, c'est que tu vois, tu vas dire bon, c'est que tu t'es là toi. Bon, prophète de Ngefato comme pesa na suka manaka na biso puisque télévision za ngo peto jouer penza na mbango et puis la menace au bateau il dépêche de menacer na ça bango bas bazo menacer ngai na zo il sabango moi sur nom de Dieu bon comparer ngai na Kunda Baste Kunda Baste pas jibe asa orchestre ngai omoninga soko megosi mama kila ngai olali na mwasi no mbeto moko boye okomona ngai na kati na ziko kolona bakisi yo okay nazo ebisa yo baka na ngai liwa bango bazoka na ngai liwa qu'est-ce que j'ai fait du mal j'ai des peste qui chasse partout je suis menacé partout oyebi na nda côté oyebi na nda côté je risque mena bimambo na ko bimate okay na wese obani bino mibale bozo nena bomona na bimeli okobima fuma ngali libanda okay na nani obino motushaka bato mususu parce que ce n'est pas agression. Soutenons-la. Donc soutenons la princesse. Tout somba vraiment. Bossa la vraiment ba commande. Prophète John Ngefa a le baki boum. Yé Aza na ba DVD ko sombe la punda ba toile. La punda ba toile. Akosombe la bitakwira. Akosombe la nani, akotindela na Kagame nani kuna. Tu n'as pas de mitano sombe la ba. Batomitano nani. Na kotindela nano vimba na ngana ko continue yo. Fayulu. Na kosombe la na kotindela sikoyo. Papa nani kiungu kwa mwazo. Oyo patriarche bazi baba na kotindela ye. Na kopesa Moïse Katumbi. Na kotindela ye. Bemba Gombo mwana mboka et tout est content. Kokoriko soso pembe. Ya mitano basuki ba. Yambe yosungaka Kongo yo pesa biso mitema pio bashadari na bato mabe Tshisekedi na kamele bakotika kongote Tshisekedi alongo kuna le père akomika na aéroport. Voilà ni. Tshisekedi victoire. Victoire quand on soit place dans Mobutu Nyo. Papa wana ya ile pesa. Tshisekedi wa mulu mbesika zali. Oh batika ba motuka kapo. Oh solo la masolo ça c'est fait. Dans Mobutu qui pas dans secret a dit non moto yo na kotika. Alobela nani? Nani? Asolo nini? Tango ya akita aéroport. Adroma mbaye. Au kita aéroport victoire. Oh kana ko tango Mobutu na passe. Mais ko tango Mobutu na passe. Mobutu a été dans le yo on a victoire. La conférence de presse à Banegoulouma, j'étais avec Mobutu, il est malade, il ne reviendra plus. Alors Mobutu a récupéré un mot là-bas. Ah, dans le sécurité, qui a réussi Mobutu a Congo, on a passé à cause de Papa Tshisekedi. Abina Goti Kalisusu, Congo, dans ma boca Mobutu. Au moins, tu as parlé de Mobutu a Zongakia. De la Zongakia, tu as la négociation par Kabila. Toujours, et c'est la même partie. On est venu par le Congo, on va dire que tout se sauvé, on a sauvé le Bakati. Si les lois. Si vous ne pas quitter mon approche, Mobutu a gagné dans mon appel. S'il vous plaît. Mobutu a Zanzambete, Azaki Nzambete, Azaki peut prophétité. Comment pour laquelle la bataille se m'a Maloba ya mokolo. Tu as papa et maman. Papa et maman Banzambete. Balaré pas moi les sima. Albani. Hein? Albi bio. On va se la président de la République.
la barre va vous en avoir. Moi, tu sais que moi, on appelle de présidence. Président si on a le bas qui aille. Lui croit à boy à l'élection de Moro. Il y a votre présidence. Il croit ça. Il y a un moment il va bien quand même on a. Prophète John Gefa. À l'époque, pendule no, ils allaient beaucoup plus tendu, penché pardon na la mouka. Quand la prophète John Gefa, Fayulu azalaki kaka liboso. Mais le prophète John Gefa, Fayulu a eu pouvoir te. Beaucoup zeke na cash. Bien qu'ils allaient lutte na yo, pouvoir et que na cash. Point de vue na yo, étant que prophète bon, du peuple. Monsieur, na tangi la batomi sato. Hein? Père monsieur batomi sato. Au baza pointé, mort au bimaman. La tangaki, Shadar. Shadar comme avec la bénédiction de Satan. Et Satan l'on a côté mon Kilianzan. Shadar a tambolo. Dans le bac, il y a mis Balezaki Fayulu. Il y a mis Sozaki Tshisekedi. Hein? 3 personnes. Mais Fayulu azalaka liboso Tshisekedi. Même Azali liboso, mais là il figo comme maleke dans basali. Là quand on a le baran ngaka et cause à la petite Tshisekedi liboso boyo le bité. Tshisekedi si ma Fayulu na no liboso mais le ce qu'on fait là. Mais moral n'est pas normal. Soit moral normal qui a gagné les élections. Ceux qui venaient bangé Nzambe na tuni ceux qui ont le bateau bangé Nzambe à ça il colonasé. Il faut craindre Dieu parce que c'est lui qui est l'auteur de paiement tous na yango. Nani a joué l'élection. To bangé Nzambe à ça il colonasé. Ngana ebité seni nde mutapo. Ah c'est bien. Mais ngana kwa bisayo moto a joué élection il a gagné et Zali Fayulu. Prophète Ngiboziki sana ba machine. Yo kana bisayo tikana développer Zali Fayulu. Deuxième avec Tshisekedi puis atanga kiango. Hein? Misato moto de Tchebo. Ozomon sikoyo Kabila monaki moto a contacté ale qui pas fraude na machine à voter et simbité mindele bazo lande batonyos. Qu'est-ce qu'il faut faire? A bengi Tshisekedi ça alliance naie. A ça alliance naie. Na politique en Afrique ce n'est que normal. A ça alliance naie. Ngana zo faire passer au président de la République. On repère sa défense, on repère sa économie, on repère sa boy, on repère sa primature, on repère sa bah signer alliance. Hein? Ozomon même ba signer alliance yango. Politique de Kindoki, tu sais qu'il y a Bimi. Mais oui, base Nabiso. Hein? Et c'est souci Nabiso, régime oyo sanguinaire, régime oyo bomi, régime oyo nakupika, nakukanga, nakufunga, nakunyatula yo, nakubuka yo na yo ekende nanu. Tout ce que le régime sous ya tatuka bashi, pas comment on a tatuka bashi. Prophète John Gefa, on combien tatuka bashi. Merci beaucoup prophète John Gefa, très fidèle. Yango ko Tshisekedi aleki, podanga, ezaki soué na biso, na tanga bato mibale na opposition. Martin Fayulu na Tshisekedi moko akoleka. Lokula aleki, lokuma maso ne pas Nzambe, mais a décevoir peuple congolais. Mais l'accord lyonnais signé on va longolango. Félix Tshisekedi koyokaye selon ma interview à lobby il n'est azali congolais azali président ya Baluba Kakate azali président ya IDPS Kakate to ya cash azali président ba congolais nyonso mais tango bino bozali ko sala mention ya Tatuka Bidji Tatu Tshisekedi Baluba bo changer na ba kombo bozo mona teke bozo pesa nzela na tribalisme wana mais to mona ki ngowa parce que tout ezaka Baluba ba voter Tshisekedi te c'est tous les congolais bangala ba voter Tshisekedi OK on votaki pe ngana votaki Yves benda musapi na ngai na bombaki na lobaki elongwa te Maman Marie-Claire Karawa, j'avais voté. Na kinde na ko voter. Mais candidat na ngai, maman Tifania retourna nga mukolomo na ko Sabina na vota ki. Prophète John Gefa alongoli. O vota ki na ni prophète John Gefa. Na vota ki Mokia. O vota ki Gabriel. Na voté parce que Gabriel Mokia na vota ki Mokia. Yo muta Fayulu o voter. Non, muta Fayulu muta congolais, je connais pas Fayulu John Gefa. Ngai na bangi Nzambe. J'ai pris l'internet na ba émission bandaki ko tia Mokia. Atali solo Mokia. Non, na lobaki Mokia, na lobaki 3 bateaux au Chandé Congo, c'était Fayulu, c'était Tshisekedi et c'était Mokia. Attendez 3 candidats. C'est quoi la minute au Mokia? Donc, prophète John Gefa, c'est que les Banga ne qui n'ont pas maille, vote ne qui n'ont pas maille. Et que la maille pour l'année. Au voter nos Mokia, Mokia Kouto Abimi Kouto, Asala ta face na Shadari. Face té. Mokia les qui Shadari, Shadari va finir ça au fan ça papa. Mokia les qui Shadari n'a pas voir. Quand on a tête, toi il Congo ne va fonctionner, Afrique ne va fonctionner. Parce que hier, il faut te monter comme ça mon mieux pour sous chance. Maintenant on va Fayulu, on va Tshisekedi mais la voter Mokia. Ah, il faut que la banque ensemble la vérité. J'ai voté Mokia. Ce n'est pas pour moi que mon gars la tonité mais la voté Mokia. La idéologie on m'a dit qu'il y a un tribalisme au problème. Tribalisme mais ouais bande ko katolobi bo. Tshisekedi a 4 dikam.
Kabila azalaki président ya ba Congolais nyonso. Marqué par une politique naïe. Mobutu azalaki président ba peuple nyonso. Mais autres hommes na bandeko balube comme tout tabi na kayasi et ko simbate. Parce que même bangala ba votaki Tshisekedi. Même ba soyi ba votaki Tshisekedi. Mboka ba bandu ba votaki Tshisekedi. Autrement mais il est un président bon tu ba polémique té. Tant ba luka ba polémique wana ko sala té. Batomité ma ba ko bima ba ko caler makasi ya ko travailler té. Autrement mais tant que lié pour de changer changement aye ba social donc ça plutôt abongisa makambo yo baninga mosu ba ko te pour konga zonga na makambo nango mais soki alandika bande ko na ba base na ye et ça sera très difficile. Gabriel Mokia, candidat déçu na compilation électorale à Katani na course à lobby a félicité Félix Tshisekedi mais il faut pas souligner lobby que Aza entré na ba chômeur rebelle. Est-ce que étant que prophète du peuple pensez-vous que Félix Tshisekedi Aza habilité aux abatonions soit Azalaki na bango pesa bango misala to il peut quand même récupérer quelques personnes au ba travailler avec Joseph Kabila ko pesa politique bango na mina ba poste na bango ba travail au bazalaki na rentabilité malam. Bon nécessairement alors dans tous les chômeurs wana mo qui a lobby. Et ça opinion na c'est pas ça que mo qui a dit le président Mogabi le Koutate le lobby a bien. Mais pour n'engager tout ce que bengi mo qui va sala parce qu'il est congolais. Hein so ka bengi mo qui va sala parce qu'il est congolais, il peut aussi apporter quelque chose parce que yepé azakaraba mamaloba on soit le barango est très nécessaire parce que il est un grand politicien. Mais bande ko c'est na ko balu banyo so batu ba tia bango te. Basala kaboyi akozwa côté ya batu ya ndambo ya kashi. Azwi ndambo ya batu ya lamuka. Akamata ben ndambo ya batu ya tika ils sont restés kalate bazoke na nani bloquer bango bakozwa pe batu pe ya Kabila mosusu na FCC na ba société civile nde omonaka mboke tamboka malamu ceux qui ko proposer prophète John Lefa qui ko proposer nani na FCC qui travailler na Tshisekedi oyo moko yebike ngai pona ngai na pesa ta 5 personnes nanga oyo je propose à Félix Tshisekedi 5 personnes au bako qui ko travailler na Tshisekedi ata mon côté parce que le bio c'est le bio mais hier au Sanga je suis pas président d'accord azate fait du peuple peuple la bi no quoi nani kimbuta ko sala te oben ko sala na bango te matata mpoyo akosala te parce que azori mbongo ebele oyo adeto mbongo bati akosala te bitakuyo akosala te nakoko nyanya oh wana penza ba uti na jardin ba tutala kai na mine e bongo Denis Kamba eloko te soki basali bakotia Tshisekedi nerere je te dis frère bango de batia Kabila nerere c'est que aluka ta ba jeune banani ba étudiant ba o ba ba classe ba ba te papita ba osana donc pesa merci beaucoup prophète John Gefa très cher fidèle internaute nous sommes sur ce plateau en train de faire des analyses sur la compilation électorale comme cela est resté le verbe qui s'impose en RDC toyebi ke ezali penza moi yiki qui participer ma wanamité makutala maimali ko lekana mboka na biso mais esengo komona kaka que alternance démocratique donc banda na botama depuis ma naissance kino lelo mbula ya lelo mbala liboso kotala président sortant vivant donc ezali témoignage monene po na ngai oyo nakobosa na kati atako bakoko to bakoko lolo na ngai nakoyebisaka bango ke na monanga moko na miso président sortant na président entrant kopesa na mbote boye bakei pamba te uto na botama uto na tanga kelasi na mona kaka oyo akufaki oyo a remplacer oyo akimaki na mandoki oyo a remplacer mais lelo ko tala oyo eleki en tout cas c'est un grand témoignage pour moi personnellement étant que journaliste analyste par rapport à ce que nous observons dans notre pays. Bonsoir album et maman Tiffany na ba plateforme ñon sur téléchargement YNP vente iTunes Amazon YouTube les Nazaréens TV bonsoir mango na Tiffany moko bonsoir mango pe na Tube Torn Tiffany moko la princesse de l'éternel numéro pour na koza ba DVD na ba CD plus de 143 89 68 38 025 boko zwango na ba place nyonso déjà ici à Kinshasa na les Nazaréens TV na siège na biso le dimanche 13 nous vous informons que la sœur Tiffany la princesse de l'éternel
à cause de la béni officiellement, donc l'album Trône sera béni officiellement et cause de la ouverture officielle, il y a ma prestation à Maman Tiffany Mokwa dans l'église Métagiac Mission Évangélique Tabernacle de Jésus-Christ où elle va faire sa première prestation. Ça sera du wow avec le frère Billy Bilomba en live. Donc venez nombrer, envoyez vos frères et sœurs au Bazanangalema, Limete, Lingwala, Kassavubu, ainsi que Massina, Bazali partout, même à la commune de Kinshasa, même à Lupen, Ngalema, Kitambo, envoyez-leur. Et Kozala, vraiment, le prophète John Gefa, le prophète du peuple. Je vous rappelle que c'est avec lui que nous sommes en train de faire cette analyse. Larsen Mouloa, fils à papa, sous l'impulsion de Madame Tiffany Mokwa et Madame Myriam Piamé, nous sommes là pour vous rendre service, Binoba patron Abisso. Prophète John Gefa, après un long moment d'inquiétude, Nanga Saliboye, Nanga Koudirige Mbokaboye, Nanga Saliboye. Est-ce que Lelo, tu peux nanga félicitations pour rendre hommage na musala oyo asali? Bon, Nanga, vraiment, c'est un technicien. Ok. Malgré. Bien que Boboya qui est nan. Il faut que le bako, il faut que le balananga. Alain qui a kala kusunga biso. Il faut que le balananga. Il est un technicien parce que nini, résultat il y a Yurne et lobby. Même et Salimou Aboto, il y a moi mais toi il m'a quitté parce que André Kimbuta bima été ou akoka ko loba kaza gouverneur à ville à kosala est-ce que nana voté André Kimbuta nenga boni mboka boazuba mbongo ba foule ba papa nembalemba bimi akiko bima na provincial national non te nazo la félicitation na pena papa nembalemba oui ça il mosala na papa molier kaka vera sona ako demandé ni cela corner nanga bon omoni asa mosala na na ba pression moko makasi to yebi ndenge élection eleki to banga nzambi il faut dire la vérité to yebi ndenge élection eleki to yebi moto azui penza ya solo oyo aganyaki na kobanga nzambi on sait mais to zapena moi esengo moke parce que kaka opposant nde ekoyi na bako opposant eloko to boyaki pouvoir que sous na kati ya majorité parce que nyokoli bato yebi bato te opposant ngo azui Tshisekedi azaki moko abundaki pe bitumba na kati ya mboko to kobonga te parce que moto abonga na nyonso te mabe ezali malamu ezali nzambi azwa lokumu azwa lokumu nanga sali na expulsion c'est chef de l'état ibiseke bimisa motu songolo parce que motu songolo toyokani te soki lelo fayulu akatani sikata ya haine ya Jean-Pierre Bemba haine lisusu nini ya Moïse Katumbi azoyebisa yoko nde omoni makambo oyo ezoleka ozomona parce que bakendaki accord ya Genève bayokani bamisa motu moko na accord ya Genève bamisaki meme motu moko ata matungula nga zo élection. Ah bon? Attends, moto nyonso bange ba bimisa nga ga élection parce que peuple elembaki régime en place yo ya Shadai. Mais ça allait toujours être la même chose que Katumbi na Bemba kaka ningo souligner yango po nga na salaki yango na tiraki attention nango te Katumbi na Bemba bazalaka kasima balinga bazalaka kasima accord à Genève. Bon ça accord à Genève ça Tshisekedi a tchakité to batu mo kwandi baki mais moto admi bon pourquoi Tshisekedi a kataki accord rapport na nini ayebaki eloko elekaki yango resultat yango to ben mobali ya mama babenga le papa et c'est Salemi opposant à Zui to se soumettre to za simanae to appuyer misala na ye ngala ko pesa ba fayu boy batika na makuku constitutionnel bazelo ko moko c'est l'opposition qui a gagné nani Shadai a gagné qui n'a pas constitutionnel papa na ko bisa bango tanke botika c'est l'opposition qui a gagné les autres personnalités parce que politique est pas kindoki après pour bien bango ba solo là peut pas ça ensemble Gabriel Mo qui a pu saisir cour constitutionnel te Gabriel a saisi Gabriel Mo qui a félicité Tshisekedi alors c'est l'opposition qui a gagné perdant bien que perdant chance là ko pamba mais quand il n'a pas eu pour jouer mais quand même Gabriel Mokia à la démocratie a félicité Tshisekedi a félicité et bango tout ça là c'est l'opposition ndé est gagné batika bana papa moko maman moko ba ko funda na ka okendeke ko pesa elengité batika ko Tshisekedi panga leki Nzambe azwa lokumu bapouiller to kena liboso 5 ebelete to kozo national élection. Merci beaucoup prophète John Gefa, nous sommes en train de chuter avec notre émission Mukola le prophète John Gefa na bandiete ezalaka mbala liboso to asuka te ko zo mbala na mbala directeur na mbala biso to zwa kayo soki actualité ezali yo moko to benga kana yo mbala moko directeur naza na posa ko mono lobby na tongo to sala émission to na koya na les Nazaréens to sala émission o ezali ndako na yo prophète John Gefa
nayoka ki osouligna ki eloko moko lobi osala ba prière pour na kimia na mboka mais la prière en gros ensemble était pour l'information d'abord à l'internet l'évêque Pascal Moukon organise déjà une prière Moukona lobby à organiser un lobby vendredi pour na kimia na mboka na biso mais je ça yo ba Moukona ba sala aventure ça c'est azosala na ba Moukona ba sala aventure tango zo inda Moukona isi machadari exactement yo kanga na bisa yo Moukona na ba isi machadari bati ko sala aventure ba sala na papa ba ko ngoli ba fungoli pe miso Moukona arenya ba passer nyonso amutanso arenya ba passer nyonso pour na chadari zali et ba Moukona wana te papa bati ko sala aventure alors ça pour moluba Tshisekedi azu pas bien Tshisekedi il croit ça Tshisekedi na passer na ye bati ko sala aventure biso bangefande to ko sala ya paix parce que biso to buni na mboka o makile tangate botala c'est ça le problème. Parce que elle a été sur la mbongo, elle a été sur la mbongo, on a soutien. Toi, on a mbongo, on a soutien. Tu bouli na mboko, mais c'est Arsène. Hein? Tu sali nyoso, tu zo kene ba glitch ko la mbule zo betu zo pour la manche zo pour sabiso. Panza na kile tangate. Parce que na tango na ba mukuna, bango nyoso, bazali simachadari. Basi ya Kabila. Vous dites la vérité. Au moins là on a ça quand na bi c'est la élection salema. Chaque proposé ko zo na bango. Chaque que mon position a joué au moins bango tu ba baluko biso ça y prière to senga nzambe yango lelo yo ba moni makambo kimia nzambe a changé na pesa verset biblique Somme 33 verset 16 Dieu renverse la destinée d'une toute une nation makanisa bato nyonso ba nzambe a renverser na ba renverser chaque temps Dieu a renversé dans la prière à mon nzambe yango esali mosala ben santé Minduki l'élite, l'unité, les gens sont là. Malgré que la sécurité et la démocratie, mais le coup, parce que c'est où il gagné, et ça le peuple. Il y a un Rossi, Makila Rossi, et Koufi Bambaté. Et Gangi, c'est le peuple qui gagne toujours. Le peuple a gagné. Batika, ma coup constitutionnel, Batika, ça ne sert à rien. Basangana. Parce que les lois de son, il n'y a quoi qu'on yang. Son, il n'y a Kimbuta. Tikana lo banana démocratie ba kanga ba tshong sanga makala Tshisekedi ko bimisanga ba tshanga makala ba ko bimisanga Tshisekedi ko bimiso mais c'est président de la République alors que président de la République tshanga siko saini tsoka ingo tshina makala siko saini est-ce que nenge Tshisekedi a bimi boye azui présidence akoki ko bimisa ba Franck Diongo et mais c'est facilement premier décret ni détenu politique mais dit qu'apeine ba ko bima mais il dit qu'appelle Bakobima, va faire donc Bakobima, et là on va dire cause à la danger pour danger politique. Rage politique yanini. Il dit qu'appelle quand on va qui dit qu'appelle le ceux qui va bimisa cause à la danger pour na. Quand il dit qu'appelle na ni numéro politique, il dit qu'appelle na vérité ya mort, il y a Kabila le père. Père Kobima polele. Là Kabila na pouvoir te. Là c'est que monsieur Belé Mboka vanda bo, Kobima polele. Ba to ko banga pas na pouvoir. Mais si Kobima polele, ba dit qu'appelle ko makabazo polele. Il sera libéré. Aza innocent, ba vrai bateau au mec Moïse Kabila. Ba dans le pouvoir, bazali. On va vous mettre qui bazali. Oh, n'a pas aussi ma papa. Tu sais que t'as comment président Nathan. Merci beaucoup, très cher fidèle internaute. Nous n'avons que 5 minutes d'entretien de cette émission, mais sinon Bobo ça n'a été que vrai ou faux. Ezali 2019 écoute Makasi. Makasi ya koleka isusu. Oh, ya koleka. Vrai ou faux? Vrai. Et yé Makasi. Donc Bossom album, prophète John Gefa, on remet la Tshisekedi album à trône colonie. Tshisekedi moi. Oui que Joseph Kabila zo qui nous pesi au sommet album à trône te mama Tiffany prophète John Gefa. Oh la kaka biso na ko sombela mututel. Lelo André Kimbuta sali en campagne kuna na Azute a échoué na provincial tozo de la nationale. Tiko oui que parce que au sommet là qui nani Fayulu a raté parce que au sommet là qui album à trône te. Merci beaucoup prophète John Gefa to ceux qui sa na manaka na biso mukola lelo. Prophète John Gefa nazozongela mutuna na ngai to boyi lobia ko koma ke prophète John Gefa alobaka te soki lelo parce que moko lobi déjà que basalaki osali analyse étant que prophète aussi étant que sage bayokani ngana kozwa défense ngana kozwa économie ngana kozwa primature ngana kozwa bokana kozwa bo soki Félix Tshisekedi étant que prophète du peuple conseiller pour conseiller Nangaï, on a comme député déjà prophète John Gefa. Merci là au conseiller, étant que conseiller à Félix. Au coquille copé ça y est conseil nini
na bato oyo ya Kabila ba travail bato ba travail na Joseph Kabila oyo ba ko au moins ko changer façon na bango ya ko salela ce qui tu sais que ya récupérer bango oyo ko pesa chance bon ya liboso Kabila po ba kwesa Mobutu Kabila perd asaki ba corps Aimera a pesa ba Rwanda Burundi Uganda parti à Kivu. OK. Quand Kabila est arrivé ici en tant que mon amboka alors bité na ko c'est un maître moko ya ata un maître ya Congo te yango liwa ya Kabila yango. Kabila kufeli Congo Kabila le père a kufeli Congo bat ba bango te ça le héros national héros national a kufeli Congo a kufeli accord ya Emera yango mani omona ka Paul Kagame omona ka Museveni omona ka batika Congo te parce que ba corps ba signaki parce que ba le côté c'est comme Tshisekedi au sein qui accord pour son pouvoir ce des accords lyonnais moi qui c'est yango moi qui c'est accord autant au pouvoir dans société comme moi qui c'est yango parce que comme menio na mal yo peut sa défense nationale na bateau babimi c'est ko nani akoki ko travailler moto azalaki na gouvernement ya Kabila gouvernement o izali sortant s'il faut retenir prophète John Ngefa pour olobi que zobanga nzambe nani akoki vraiment ko travailler puisque ezali mutuna na tona qui c'est en connaissance de cause bazali belé na ko baté mais o bazali ya likolo bango tout ba mauvais moya récupérer bango te récupérer ba o ya mike wana basali na Kabila ako tia ngona quelque chose netine ni Mwilanya pour ngai Némi c'est bon directeur professeur Némi peut encore récupérer Némi Evariste Bochab était très mabé il faut bon Olengankoi papa Olengankoi moi ndamba Kivu kuna otengeke tangela ngana bisayo nani ngana aussi te kaka neti nani Koko Nyangi Frondondo je sais dit même Koko Nyangi ne Frondondo je sais dit même te bongo bitaku oh ana baba oto bengi bango eloko na moboleya Willy Mishiki azomona na tazali ana boloko te obi Bible lui Galates 6 verset 3 si quelqu'un pense être quelqu'un il s'abuse lui-même il y a le bas qui soki Tshisekedi akoyi président bakate loboko mais yoko tia moto point Tshisekedi le président est-ce que Tshisekedi Félix Tshisekedi peut pardonner Willy Mishiki ko pesa à ta poste non impossible pour acquérir PCT to bossa na te que prophète John Ngefa zali musala nzambe est-ce que ko ko pesa chance tom par mesure de grâce Willy Mishiki ministre provincial ministre national na gouvernement yo kana bisayo même Willy Mishiki Tshisekedi malade moi je connais Willy Mishiki tango zaki na boloko na kati ya ndolo Denis Sazakuna na kana ko rendre bango visite ko prier Willy Mishiki il est musulman. Il est musulman, il n'est pas chrétien, il est musulman. Naïbi Willy Mishiki. Ok. Naïbi Makamado sur la carte, il est à Polo Konandolo. Hein? Willy Mishiki Abimi. Tu sais que le père malade, Azo Kenabi, Willy Mishiki Alobaka, ce que tu sais que dit le papa, Azombia na Kishasa, vivant pour Katanga Loboko. Boka Tanga Loboko, Willy Mishiki. Boka Tanga Loboko, tu sais que Daga Okufa. Donc, Aïba qui dit what, tu sais que. Autant que dit what, tu sais que le père. Kaka Moutoua la bisu le fils a passé président pourquoi dans le bok donc aibi c'est clair wana na aibi te pardon en tant que chrétien ko pardonner mais monter na monter manaye net nga pour Bible singa Ephésiens 4 verset 11 condamner tous les faits les effets diaboliques il faut qu'on condamne yango et Bible singa les sous na 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 17 il n'y a pas la relation de ténèbres et la lumière il n'y a pas la relation entre les féticheurs et les chrétiens. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu sera avec nous. C'est pour cela, la Bible dit, sortez au milieu d'eux et se séparez-vous. Amos chapitre 3, tout est le Bible. Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, deux hommes ne marchent-ils ensemble, ça être convaincu. Batomi balé barotambo ya longo de milimo le kokanité. Molimo pelengendu, na molimo poloso, molimo ya polele, na molimo elifobo et gotambo esika mongote. Bible dit, se séparez-vous. Dis la parole de Dieu. Merci beaucoup prophète John Ngefa to c'est émission na biso bandeko balandi masolo ezaleki mais nakosenga na ndeko Félix Tshisekedi oui après prestation de serment corps ya papa na ye ezonga bakunda na honneur comme ancien premier ministre et père de la démocratie docteur en droit deuxième nakosenga na Félix Tshisekedi tolité na corps ya Mobutu un président de la République a confié la fonction 32 ans de pouvoir avec le Kundama Maroc, le col un simple individu
basali l'hôtel de Kabila mausolée na kati ya ville basela Mobutu mausolée na ville basebe Tshisekedi mausolée na ville bako balobaki na limité te to boy makama limité atika makama CHT na kati na ville et ba repatrier ba corps na bango awa ndeto ko sepela ilongo ujuru wa mwana lati cravate noir hein la tcheko pastoral na keiko s'incliner na corps ya maréchal Mobutu biso batabota na corps ya maréchal Mobutu na ko s'incliner pe na corps na liboso ya corps ya père de la démocratie Étienne Félix Tshisekedi. C'est ça notre souhait. Tshisekedi, Étienne Félix Tshisekedi. Mais Étienne, mais papa et maman, Étienne Félix Tshisekedi, tu le mot tout, papa n'a pas dit comme. Merci beaucoup, prophète John Ngefa. Mais vrai ou faux, Yves, pardon. Vrai ou faux question, kaka mon copain. Yves, Onimi. Merci beaucoup Yves Bolofa. Allez te yango na te bolesa pe. Na banda ko benge monsieur Fayulu siko na ebité ni. Te mobali ya mama benga kai papa ndeko na ngai. Oh monsieur Fayulu. Mobali ya mama benga papa siko lingini. Ye pa banda ko benga nga soki kombo nini siko. Tshisekedi te, nga Tshisekedi te. Nga na journaliste na couleur politique. Mais na kenda ko voter. Na kenda ko voter. Voter nani? Oh na votaki na votaki Madidi Chilombo Emmanuel. Donc candidat là Madidi Chilombo Emmanuel. Candidat na kenda ko voter. Nga na ko citer maman Marie-Claire, maman Nathalie Moussou candidat na ngai. Madidi Chilombo Emmanuel ndé candidat na votaki. Prophète John Ngefa, tout ça na vrai ou faux? Prophète John Ngefa, vrai ou faux? Joseph Kabila Kabange reste un héros vivant, père de la démocratie Yamboka na biso Congo. Vrai. Merci beaucoup, prophète John Ngefa. Liloba Suka, ceux qui ont pour la émission de Sam Kolalelo. Liloba Suka, émission de Ngipé. Nous félicitons aussi Joseph Kabila. Il a dit, il a fait. Il a dit, il a fait. Paraphraser le nom à IDPS. Hein? Bon. Bien que grâce à Yé, quel est le resté bimi? Hein? À côté de la mémoire à Congolais. Ozoka. Alors, elle a lobby côté à Fachi. Côté à la Mouka. Alors, Bakabundi bati à l'issue Tshisekedi na balo ngete. Bakabuya. Baye Tshisekedi a président de la République démocratique du Congo. A président Bakoko Nyange. Ya Bakoko Nyange qui ba ko finga ye ba bitakwira ba ko soumettre. Obali ya mama benga papa. Tolingi Congo ya sika makambo ya sika etambola. Bona Fayulu na ngai na conseiller batika makambo constitutionnel wana. Ils ont une victoire, ils ont dit qu'ils opposition. Basangana bayokana totombola Congo. Na suki wana pona ko pesa kozwangai na numéro nangai 00243 89 89 610 49 41. Kozwanga vote comme 00243 81 877 26 78 pour kozwanga na privé nangai 00243 99 99 49 137. Mais là on a regretté le peuple congolais surtout la diaspora. Na bonne année. Bakanisi biso to sai mosala makasi mais ko kaka prophète loba olobaka malamu papa bako kanga ngai na Kabila kei ba tsenga na kobima lokola jekoko bimika miso bona mandefu ok na komona ba intervenir te na muyam na muyam ozomona bolobaka malamu directeur scène loba bo sikoyo batongo balobaka bosunga ka bango na nini. Bonne année l'équipe, c'est pour ça que ça okufa na tango elanga. Tu appelles non en janvier. Non. Kosa na okufa tango elanga oyebaka bato balingi. Alors ngai na lingi ba intimidation ya pamba te. Il ne m'intimidait pas. Tika ngai na sala musala na nga. Mikolo komita to kabiji. Merci beaucoup très cher fidèle internaute. To ici émission na biso awa maman Brigitte Ngefa na pesio moté en tout cas et que toute la famille Ngefa mais papa John Ngefa pesio bato moté te. Te là la pesa sumbote te na pesa maman Tiffany. Te na maman Tiffany te na tanga ba na cour constitutionnelle aussi na bana pesa bato mbote. Mbula sika makamba sika. Qu'est-ce que vous attendez de la cour constitutionnelle? Bon, na lo tenter na cour constitutionnelle deux biloko. Tantôt, Barogo rejeté. Je te dis, tantôt. Rejeté les résultats. Voilà, il y a Barogo rejeté, tantôt, Barogo peut confirmer c'est comme président de la République. Merci beaucoup, prophète John Ngefa. Je vous rappelle que c'était l'émission
Masolo Yamboka. Cette émission que je vous ai toujours présentée, hein, Larsen Molo et fils à papa, moi na Moussala la population, moi na Moussala ba internaute, je souligne bien. Moi je suis votre fils, je suis votre agent. Donc Nazalaki sur terrain, que je l'ai dit nos informations, que ça l'émission avec le prophète John Gefa lié à la compilation électorale dans Mboka Nabiso, nous savons que Nazalaki ne pas si peu mawa, mais sinon et belé à Batuba sepeli po et loko ba monana noté na Mboka lelo et salemi. Restez branchés sur www.nazarentv.com. Merci à toute l'équipe du Nazaréen TV, Maman Tiffany Mokwa, Alain Kakala, Maman Mariam Piamé, Yves Bolofa, ainsi que tous les héros dans l'ombre. Je vois les internautes, Tantine Kab aussi, Maman Nathalie Moussibou, Maman Marie-Claire Karawa, Marlène Mbouyi, mon amie, pourquoi pas aussi, Maman Betty. Depuis Belgique, Maman Betty, Azali Penza Moulani Mounen, les Nazaréens. Pourquoi pas Maman Karine Monaké, c'est depuis la France. Boza et Belé Bolanda Kabiso, couple Waniwana et Maman Betty. En tout cas, Boza la Ramakamoma, là, nous prenons les Nazaréens, puisque tant que Bolanda émission Bokomi, né moi dans semi, na monique aux Zongeli déjà. Na souhaita que bonne fête na yo déjà. Je pense le mois de janvier, oh ils allaient moi ya ba vœu, to kozala na bino, to ko sombi kinya makanisi na ndenge lubam et longobani. D'ici, portez-vous bien. On se retrouve au prochain numéro. Ciao, ciao. Ah, atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata bena katikata saki ya fufu. Oui, allô Escoti, bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, oui. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino moi mutio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita c'est du sérieux. Oh. Maman comment des bongo donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Kuna iza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto, biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papé si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Maman yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko oli awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme les boyete bandeko bazana niveau qui chasse même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a ozuka biloko oli. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent de Paul. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà Bouzanango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça c'est du sérieux. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe